Edino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo eko panza na wapi babi Edino image sali image panza ni Congo mobimba choko mone chimachuta chiko foche ya chopayo Edino image panza sango ya Congo Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Solo lingo lia bien fouillé dans la galaxie Mambo. Na solo ezapina le kota ba restaurant mais lo que les pas mambo la mbangité et ko découvrir que mambo la mbangareke et ko découvrir que mambo la mbangareke ba play bayaka mona ba bien ba tambongo ti moni ba de la minga ba yebo donc c'est que bon les nyama Galaxie Mambo Tokos. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. Moto na yesa rapide yeyo oyo alamba ma pamba te ala moto moko rare donc il aura pour 15 personnes depuis l'anniversaire donc moto moko 30 personnes ba oli Galaxie Mambo collègue top Galaxie Mambo c'est un endroit super il n'y a rien à dire ça sent bon mais ni pas mbiso le même c'est non goût tina mikoa ici c'est Mambo Galaxie Mambo Dora bien Folia bien Maramio fait bien Talara mille par ailleurs on a gâté Mambo Galaxie quoi au Belvilliers on a Mambo Sadine alia na komi baba osala eta ya bambisi o bambisi ya mona na mona na ya mosi OK ya so Galaxie mais non obele kilinga na solo eza pina kitoko la collaboration, la conseil premièrement, vraiment. Batu nyonso tozala na France awa pour penser na ba allocation pour koleka na minuit donc nazali chez Edino image na pete boyebi donc na kolobebele akodoka te donc nazala bino ya koloba te pour na journée à lelo nous les Congolais franchement tozala ba sentiment très magnifique oh na koki koloba mingi te donc na petit na boyebi ka azanga te okamata na Belgique nazali na mino susu boyebi oyo na kokuaka na koloba te vie nanga général de fao oyo mavie arekitenga aza kotanga na maonyonso vie de fao umela donc na koloba isusu la DJ Mien, yayo yango chez Edino image. Tout c'est inquiété parce que nous, les Congolais, dans notre communauté, on ne peut pas traditionner. Tout ça qu'on néglige trop la coutume. Il ne faut pas négliger la coutume et la tradition. C'est professionnel et la bolobébélité. Donc franchement, je suis passé dans un pays génial comme on dit, j'étais en Belgique. Donc la vivre bien, tu m'inviter na kopesama ba remerciement ebele na ba maître oyo bosala sécurité na ngai na Belgique oyo mamunyonso elekaki na kopesa Dieu oyo boyebi Dieu oyo azala na bela na peso ba Dieu dingo ya yo masana na mon ami et voilà donc message pour la kopesa pour la grande dame
anasazi lombi mbongo na mbongo oyo boyokake anasazi lombi mwasi avie na nga lombi donc bango nde oyo bakangi mine na biso ya media oyo bagene nyonso bomoni ya bavoyu batokotoko bamelaka basigarete ya makasi badiamba bashiti na balumba bagene wa nyonso baza donc toza na bavoyu nyonso baza basalaka bamamo mabe balembulaka bafanda na ndako babasi donc basi bambongo na bango eleki lelo edino image anasazi lombi témoin basi nyonso bambongo na bino eleki soki mibali balembuli bino te bopesa bango te mpo na vie na nga lombi nakoloba mingi te parceke vie lombi aza korekite bagene nyonso oyo omoni baza na communauté na biso mitu na bango edoka d'être à bango soko ozaki eloko kolia akopesa yo et voilà journaliste ozoseka nini nga nakoseka te nazozela mbongo eleka na minuit soki naseka journaliste oyo etalinga te je suis un artiste éblouisse Fadi Kazadi umela bisu bisu. Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a wapi. Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour Lucano Minonote, maman le global PM Express. Ya Congo et Panzana pa wapi. Toi na TV moko Panza sango ya Congo et dit nos images. Kitindindi, chakudidi. So taite. Ba cheka.